ne bozana soki on jouait wana sur le terrain. Na maboke. Obike Boaka na chance pour goal wana quand même azaï gentil. Si on regarde on doit combien? Bobby Boaka pour alongoli combien? Boami te moi si on a eu force surtout yo joueur no kanela. Yo fo finga ma biso peto finga maka. Bana biso ba finga ma, papa na biso ba finga ma, omoni yo joueur no kanela yo. Numéro 11. Yo no kanela. Na bombi ono. Mais arbitre sali mabe à maman ko to ba pe arbitre. To na zuka courage. Yo pe fo ba finga yo. Fo yo po yo mto police biso. Yo siko zawana. Ah maintenant arbitre pe à sali mabe hein. Arbitre azaki contre biso. Yo pe lelana yo misu makasi boye. Mais oui, faut tous à l'esprit, sinon après c'est kabiso. Jamais na ko bimsa pinzoli pona ba Algérien jamais. Ce qui va finir biso nga na finir maman na ye. Donc ça veut dire que Barbé c'est gagner Château Rouge. Mais gagner Château Rouge, vous à la caca. Mais Château Rouge, toza connu plus que Barbès na bango. Château Rouge eza kaka. Tolongwa va. Fait tolongwa sikote. Tolongwa va. Ah non kokalika mbote. To bana ono nde nini. To kena nanu. To kene koni. To bandozo avion ndenge nini. Bandozo ndenge nini. Ben ça bonne fois ça la valise. Ce qu'on a habité, tout ça la baron nini, tout fana kimia, tout comme matanga, tout finga bango, n'a habité. Maman etikali coupe du monde, Maman nga yozo ke na coupe du monde wapi maman, on parle du présent, tout ça na Maroc maman, ke na coupe du monde wapi ata yo moko. Toke la coupe du monde wapi maman nga. Na nenga mabete maman me comprendre ngai pe na pasi. Non ta la coupe du monde kaka. Ce qui na Afrique to okokate maman, na coupe du monde na ba pays nyos. Okamino ono bako maman. Kaka mutu moko Algérie to okokanye te. Obi na coupe du monde wana ba équipe nini ba pays nini za kuna maman. Attends, yo moko vraiment. Toujours quand on passe à de l'eau. Maman pardon. Maman pardon. Zela. Maman me malisu mute. Tika ka to mataba to se critiquer biso bokwa. Tika maman. Tika maman. Na habité so kontala rabale kaka lelo maman. Na komplika bote. Na kokite. Maman na anjo to biate la temika pona bale. Naobela. La temika pona bale. Naobela. Léopard. Léopard. Oh, déception ni bo pesi baninga. Ngai. Kufa. Ina kufa. Nabi. Makamni nelekawa. Maman Congo, prends courage. Faut pas te laisser. Biloko wa match ça là. Je comprends maman. Et surtout ça là nango pembeni pour la capture avec écran maman, je comprends. Je m'en fous, c'est dur à supporter. Je m'en fous, poli. Je m'en fous. S'il te plaît, maman. S'il te plaît. La coquille déception. La coquille déception. Nous sommes tous déçus. C'est ça le Congo. Équipe Mobimba, ezala kaka boye kaka calcul na calcul ba déception ngana omotala ona mwa kobanga. Pour ebomi batu neto abona Congo batu bakufi na ba tension. Équipe ezala kaka boye. Donc zoa courage maman, zoa courage. Tozana na besoin na. Yo nana baka yangwana. C'est dur à supporter mais tout ça ko boni. Léopard azala kaka boye. Peut-être pour la telle ba penalty. Parce que neto koma ki wana tozana na biso. Mama bino olinga penalty na ba joueur motivation ezate ka bozo la penalty. Ce qui fait ton pour là. Attaquant mon contre 4 joueurs. Ce fait ton pour le fait pour la telle ba penalty, d'accord?
T'es d'accord? Et tu partais là-bas penalty. Na niveau to komelaki. Na niveau to komelaki wana. Hein? Na niveau to komelaki. Pour to sali 90 minutes, to suite à buter. To tuer pété. Mais ce qu'il fallait quand même to pour là. Fais-toi que na monta tina. Eh! Ah! Papa Z plus na évité. Donc ça dit, on comprend que mboka na biso to na so kaka. Ya moi ce qu'on est na tout né. C'est ça, Mama Congo. Les organisations, esprit wana moral, tozalaka na esprit de ba comme un esprit kaka penalty. Et bien tellement mabe motivation zate. Tozalaka bongo. Le penalty mité man c'est comme un joueur azo c'est la penalty fa une. Na côté na penalty té. Ngai na baneka ko espérer dès le début to marquer mais na lobby sika to komela quand même. Hein? Comme tu as dit, la prolongation, c'est la morale va jouer la bazako c'est la penalty maman. C'est ça le mal au Congo. Baninga bazo wela ba gagner, biso tozo c'est la calcul la penalty. Qui mumba calcul na calcul. Faut to me makabiki na papier, faut to calculati na mabele. To banima mboka la banana Congo. Biso calculati na mabele o fulani apola. Fayula kota. Tozalaka ndenge wana mama na ngai. Batela nsoto mama. Pardon, tu as besoin. Biloko za biloko. Tu connais là tout n'est pas Z plus. Papa Z plus, peut-être que nous avons la balle na Congo. Ba joueur au babanda kumisa. Oh vite Imana. Oh joueur boye. A marqué au milieu du terrain. A petit coup franc. Et quand il et si là, hein? Ok, oh boy. Baza soute. Tozala kaka bongo. Banda sera ba papa ka bongo. Ba papa mutile santé. Où est-ce qu'il m'a solo à l'okuta? Tozala kaka ndenge wana ba bakotika bino batiki bino bino na déception totale faut avoir un nerf solide musana bango yango bandaka la désorganisation Papa Z ba futa bango bien sûr bazimbo ebele oui ba so mbongo ko ba ozwa ndongo ebele ba kozwa donc nebiso to lela boye bango ba mbongo bango bazozwa mama Congo so olingi ba libéro mwa ndambu na ona maya misu nolia selolaka te ba futaka te soki bo gagner même so nde ba poli boye ba futama eza niveau par niveau. Mama Congo, si tu travailles dans une entreprise et que l'entreprise a connu une perte, on va te payer oui ou non? On va les payer. Parce qu'on a pas prime. Au moins avec ba poli na bango mais ba futama. Ben kitoko moi. Obligé. Bako sa bango côté hein. Oui que Mama Congo ça la réflexion da wana ba futa bango mboko e bominga papia bango malheureusement ba futa bango te ba futa bango te nzambe na ngai ba futa bango te na kulela no pena okopona te ya na kulelo eza pona bale ya bale zalaka Madiva nakokufa mpona Léopard oyo Madiva estomac ozolelisa ngai nazomona loko ozala problème mosusu na Léopard ya nini soki ata bakenda opola contre Nigeria je pouvais comprendre mais Algérie te fe bakenda tokenda opola na contre Nigeria fe tokepola ta contre Nigeria. On n'est pas organisé, c'est ça le problème. Bana souci, bana bakoti souci. Léopard olelisi sous moi nanga deuxième fois Léopard olelisi moi nanga bana balié le bango classe na posika ani na kelala bolimbisanga bato bwana panel na kelala kanisa famille kanisa mama kanisa mwana papa ekipaka mamba famille te nani papa Z plus ya mutema pasi ya mutema pasi papa Z plus tika nazopesa concert toza boemen oyo ezoya lobi oyebi te papa tika nondima teke tolongwe na Maroc nondima te yolela kale nondima te nzambe nanga bakolege oyo nzambe
bakolege misala soni nzambe na ngai dineso na bakolegi na ngai nzambe na ngai bakosilo lobi ka na porte d'entrée nazo comprendre bandeko boza na France parce baalgérien baza mingi ekozala humiliation mpona bino mema makongo toza na besoin na bino babiloko bakrise ya boye les gens peuvent biso mtoswana omoi biso ne toza na France toza na bango tala lobi ekoma koswana ya bana na biso tokoma kovana ne bamama bapapa na boulangerie na bacoin na baboucherie tokokutana partout biso toape bata munoko siko munoko ngo ntongo bopoli ate so moto abia oswana nde topoli boye atuka wana kaka bango mpo bazaka munoko neti kaka biso na bango même moral toza bato ya minoko mais bango baganyaka biso bango baganyaka biso bazo organisé nous sommes désorganisés c'est ça le bal. Et puis, si tu as bien, nandinga mabete, si tu as bien. Même ministre Oya Sport, oui, que bate belé baki Maroc, mais bazanga kita babia au côté na match à l'élo. Pour ba place les sauté. Donc, bino tant que ministre, ambassade, boso meta ba billet au côté ba congolais, ou ba ken na déplacement na bango, oui, que bon, comme si tu poli, hein. Mais waka bat moi mi tema mabe. Là ce qu'on a comprendre lelo hein. À part musique hein. On n'a rien au Congo. Alors si bon moni mutake musique na ye, mutake concert na ye, arrêtez de dire peuple mobimba nka kobina parce qu'on a que ça. Il nous reste que ça. Net na minito. On fait comment? To fani tondo tala ba équipe mususu. Hein? Et les gars quand les habits pe boza na kati. Hein? Vraiment, d'abord c'est kabiso neto rozo avion, bateau tout bakiona nde bozo avion, enga mwana ngazana bandibu, mwana enga yana dia makambo penza franchement, Madiba mwana ngaza kuna na bandibu, mwana ngazo lela zana bandibu, na bakamada bandibu. Ata o ngaya ya affecté bana donc lobi il faut pas qu'il ngazo lela. Madiba mwana ngazo lela. Bon, je vais passer un message aux Congolais. Pour la moni to lingana te. Vraiment ngamo pe na lobby. Courage. Merci ma diva. Na moi to lingana te. Parce que vu comment on a qui on a volonté, ils sont pas motivés, ma camion se désordre na ba kondi. Na ba supporter kuna pe ba no wele la. Supporter dans les gars, on a volonté na motivation. Papa cette kuna pe ba no ba supporter na pe bazo wele la kuna Lumumba kuna na tata na vita eke zongi ba kise bwaka mikuna. Machereza. Bazo yoka na pete na ba supporter ndo mona Lumumba telemika bon rendre ezaki pe kuna kota ba supporter. Et puis tout ngani papa Z plus il faut to lo banano bien. Parce que ngana moni makambu biso to critiquer na to critiquer donc il faut bo fingama. To le li pa matin il faut bo fingama. Peuple congolais bo tout ngani. La plupart à bateau ministre a payé un bon en Belgique. Ou a payé 1500 €, 1500 € par personne. Ba que nous supporter ba léopard kuna. Et belé ba tena bon ka match à liboso pe ba zongi na bango. Tant ka ba pesi bango ba mbongo et belé ba zongi na bango. Ba zonga ki na bango. La plupart à bateau ba tikali na Maroc, c'est des gens qui sont partis de leurs propres moyens. Ah bon? Oui, parce que mbongo bima ke belé na côté Belgique. Et batouana ba wume na bango na nini te oh lobi lokuta da bima na mbangwe et belé ba kenda ki o bazui mbongo ya ministre ya sport o ba kenda ki Maroc ba koti peut-être match moko mi balé bazongi o ba kena propre moyen na bango ba créer na propre effort na bango o bazo somba ba billet. Donc c'est dire que obi ke côté c'est pas grave to tika bakolo makamba ko makam na bango nga kenanga mais elo kana lobiko o moni ministre o moni to bossa la ba organisation o moni to bossa organisation déjà le ba joueur obi que na moni na biso tozaki même na on était même plus que vous-même on s'est donné tala. J'aurais voulu ne bandit bobeta na binota bienté. Bolukata ba match nul. Bobi misa effort maintenant.
Baninga peut-être M ba misous ouais. J'aurais voulu hein. Bon keta ba bon lukata qualification na ba match nul hein. Ba match nul. Après na minute on est. En fait c'était aujourd'hui qu'on avait besoin de vous. Nandera mabete hein. Et à qui lelo nettoyer na besoin. Neti match bosalina bobete na Botswana 3 buts on s'en foutait. C'était où il fallait bobeta ba but belé na Botswana pour bino bobeta na Algérie bozwa première place. C'était ça l'effort à faire au fait. Pour ba but obino botsaki na Botswana, c'était quoi utilité nango? C'était où botcha ba but belé pour bozwa première classe pour éviter Algérie. Hein papa Z plus, c'était pas ça. Mama Congo Zoloba no bien malheureusement tokoyoka suba vérité makamusu seko bimali so moi kama mbongo ne bani bonne mama diva zoba tokoyoka ya minene bango barataka occasion te pour détourner tam soupe ba joueur no mona de bazana moi découragement makambo mbongo kaka ba vérité ba pourcentage makambo ebeleza na équipe wana mama na ngai ba supporter ya ba na bango décourager parce que pour ba classer autant ne bazoka ba prime wana ba pesa ba faut pesa comité technique faut pesa bo. Ce sont toujours les mêmes joueurs au bazo kotsa au bazo lia biso match na bona on lever la mama mamako to batela nzoto ndeko di ba beti na bango bien okoke na yo te hein combien bien ça finalité to gagner hein yo kasi match suffit combien bien un match il faut le gagner hein arrêtez de venir dire aux joueurs ba beti bien tozana ba qualification. On s'en fout de bien jouer. L'essentiel, c'est de... On peut peut-être qu'un match, même Moutabeti bien t'as qu'on gagner. Vous voyez bien côté. Même Moutabeti bien dans un match, il peut gagner. Même équipe peut Beti bien dans Souka Bakoko gagner. Alors ne venez pas ma Beti bien. On avait besoin de gagner. Surtout contre équipe, on va Beti contre l'Algérie. Hein? Ils pouvaient même contre Nigeria. On pouvait supporter. Hein? Ils ont bien joué. Nous, on a perdu. Ils ont bien joué. C'est le gardien qui nous a sauvés. Yanadia, gardien de modèle à Yambi Babi. C'est le gardien. On dirait Algérien na surface na biso. On dirait bazobanga kosa na ba action. Gardien wana mama Congo. Boliaka foufou. On en a rien à foutre. Mais mama Congo, pourquoi pas changer gardien dans la dernière minute? Pourquoi pas changer gardien? Mais moi changer gardien batukutu a yamba qui bien. Hein? Alors on dit a sauver ba bien belé. Les équipes épuisées. Non, Mama Diva. Pasi wana zaneka makasi na penalty. Na makamusu te ba yeba kota na suka po sauver kota penalty. Mais pasi abundi et moi na mobile bata abundi. Tala biba cheso biso. Abundi mama. Pasi wana abundi. Non, on ne pas foutre na bango boy parce que bango motivation la bango c'est de l'argent. Ils en ont rien à foutre. En plus, mon lobby que bon foot à bango. Donc, on a qualité sur poli bon foot à matin. Allez-vous venez encore dire qu'on va les payer. Donc, ça dit qu'ils en ont rien à foutre. Na bateau, ça dit déplacement. Na biso bateau, to fadi, on a tension. Hein? Combien de bakis vont mêler si bateau? Na journée. Boyebi, poto zela ba match na bino. Hein? Combien de bakis vont mêler si bateau? Vous blaguez avec les gens ou comment? Hein? Vous êtes peut-être sur le terrain, mais nous on subit aussi. Hein? On subit aussi. Vous pensez quoi? Que le match c'est que vous qui jouez, c'est vous qui recevez de l'argent. Mais biso to pe sabino amour motivation. Yango bano ya boti ka bien olata drapeau Congo pour bono bela. Ah ouais zara bongo mboko. J'ai même fait envoyer des maillots na Kinshasa. Ba maillot wana $15 sur $15. Ba koti mingi na Congo bana na biso. Mais bon, on subir, on a un bon souci. Et les gens qui ont payé 120, le match d'aujourd'hui c'était 120 €. Moi, mon fils a payé 120 € pour qu'il ait la match. Bien, tu vas rembourser un go. Hein? La kuna na Maroc. Hein? Vous avez que na biso bazaka na bandip. Na bateau bino bo poli na bango.
Vous habitez? Hein? Simple ballon que vous jouez entre hommes, entre bonhommes là. Vous ne pouvez pas le gagner. C'est quoi? Vous êtes mal nourri ou comment? Vous êtes mal logé? Hein? Bon, veste à la dernière minute. C'était quoi? Parce que déjà, ils sont arrivés avec leur tenue traditionnelle au début de la CAN. C'était pourquoi, au fait? Mama Congo, c'est un abeto analyse. Omoni place tokomi. Parce que biso tobeti bango kara. Tonoro kumba bango te kaka lelo nde to omoni nde fe tolanda kaka ko 12 ka tobe ba obeta lokwa tozuki pe bango te tolobela bango te tosela ba débat te et fait ko tokota ki déjà débat que to gagner bango mitu evimbi bango pona ba en fait le problème c'est ça aussi to fini bango à CT ba lopa ba nga ba fingama. Le problème, c'est que depuis le début de la CAN, ils n'ont pas été critiqués, ils n'ont pas été insultés et ils marchent avec les insultes. Et il faut, qu'il m'a finga penze ya, ba senti pendant que l'élo pression ezali, ba beta bien. Bon finga mite. Il fallait to banada ko pupola bango lobby to pupol bango mama Congo banga ba bimisa ba force na bango nyonso ngebima. Et fait que tozo kumisa bango et bazo beta bien tozo mata calme koti côté na biso yango mo basali bêtise wana. Vraiment je dis au Kinois boyamba bango na aéroport te. Pour moi n'a pas plaisir ni boyambe la bango te. Pour plaisir na ba bouchon wana boyamba bango te. J'espère que quand bis moko ba tela biopé na Congo wana, j'espère que ekodina na mabulu ya babule beti na Congo. Ba ko kende te ba ko sila na kuna mama ko musuba ozonga poto tozala musuba ozonga la bango kuna te. Bazala musuka makambe comme intéressant bolongo libiso. Quand la CAN commence, parce que là c'est la CAN qui commence. C'est la CAN qui commence et vous nous dégagez comme ça. Hein? Et bon modèle, quelle méchanceté! Quelle méchanceté comme ça! Bimisi ba joueur. Nazo comprendre bango pété? Donc ton cas CAN et bandie lengi. Ton cas c'est mon CAN et bandie lengi. C'est là que Vino bon décider que biso to longwe. Hein? Donc Bino c'est comme ça quoi. Ton CAN et bandie lengi, ton CAN et bandit. Parce que la CAN n'avait pas encore commencé. La CAN vient de commencer. Ah! Franchement, petit on allait bapongi parce qu'on savait que la CAN n'avait pas commencé. Hein? Là maintenant c'est des grands, c'est cours des grands. Donc bolongo libiso na cours des grands. Bolongo libiso, boa mite mamabe. Muto toi quoi ko sepia na bino. Oh mama Congo toi. Boa mite mamabe. Ba belango kuna ba kole na beti bango kara na selo kwa kuna congolais te. Na fandi kaka swinga oh. Omibimisa lelo so sepe. Tebina ndenga mabete, est-ce que boyebi ke kane ucho kane shiko e bandi? Ben oui, kane bandi ko. Kane bandi. Kane bandi. Kane bandi. Est-ce que to longwe obi ke do bambunda nyonso ekendaki Maroc e bandi ozonga. Do Lumumba pas zongi. Lumumba zongi ali couscous. Balabele bango couscous à suko na ba merguez. Bana choate baleka couscous bazongi ba fufu ya te bazongi. Omoni ministre omoni omoni sika to suki kan penza événement munene boy ozuita ba influenceur na Congo te. Boloba ke oui les influenceurs c'est qui? Non. Moi et Sengo wana na Congo na Kinshasa wana ba influenceur na ba influenceuse wana bazebele. Bokoka pe kopé sa délégation moko bozuite ya poto ya Congo bosangisi moi ambiance wana bosangisi na ba supporters tout ça et tout ça là ça refait l'ambiance pour motiver ces gens là. Bokoka pe ko offrir batou mais bino bosali nini bo offrir pe même ba jeune na biso ya nini awa po ba jeune wana na dimite walanda bio na États-Unis nani naloba kutu vérité mona tout abordir. Ogutu babenga madeso abana azanga tike pona okota na dernière minute balukele rolukela. Tara mutatiki poto atiki famille na ye pour que soutenir mais azangi tike billet pona kota. Il a sorti de l'argent qu'en Belgique. Et en Belgique les gens à qui lui il a donné, ses amis à qui il a donné l'argent, oui bima qui na caisse à l'État.
apesi mini obi keko te boze belé faut bo démissionner ba longola bino na ba poste ba pesi ba makangu na bango ba ndeko na bango et puis ba sali nini ba kena bango kaka nango ya ba 2 jours et belé bazonga ki déjà ils ont donné 1500 à chacun na bato ba outé Belgique bazaki na Maroc. Pendant que il y a des gens qui vivent au Maroc au bazozanga na ticket à kokota pour que kumisa ba léopard wana. Tout ça là, ça fait partie. Bosala makambuka selon bino. Bosala makambu selon bino. Boko même kokopé ça même annonce. Ya ba jeune na biso belé awa bato ça ba effort ya ko ba beti ba kayou pour na ko kende Maroc de eux-mêmes. Boko ka ko offrir bango même ba place ya ba match pour aller supporter. Bosalele angote. Bozui batu na Belgique, bo loger bango, nourriture gratuite, chambre gratuite, mais basali ka ba 2-3 jours bazongi na bango, il faut ka ba pesi bango bambongo bazongi zongi. Bosalele mabe. J'espère que bateau boko mema na États-Unis boke ki mabino kuna. Ils n'auront même pas le temps de supporter. Bino penako, il faut bon me marabatuma kima, bon mon appenda terrain, le parazo beta terrain vide. Les États-Unis kuna, ils allaient aux États-Unis coupe du monde. Oui. Il faut pas mon appenda que le parazo beta aucun drapeau. Il y a RDC et Zana terrain, Bayoka Sony, va comprendre que quand il y a l'argent qui sort, il faut que ça bénéficie. Il faut bateau bazo ba bénéficier nango, ba bénéficiaire nango, ba mériter. Ba te bene ba tende kula bata la tabalete. Ba ebi na bango à quel moment crier te, à quel moment koku misate, il connaissait rien parce que ba makamu mtubake, ba tout bake ba ligne de miel na bango, na ba chambre oba ofraki bango, na bonga caisse à l'état na Maroc. Et